tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi www.panzasango ya Congo eza site oyo ya elengi site oyo eza na vitesse ya TGV na ebisaki bino 2016 naza na course na bino alors na mona neti bozo ningana te boko bouger te bandeko na ngai ya Léopard bandeko na ngai ya ba site nyonso na komona neti boko bouger te alors pona okene musika te yambo ya ko banda émission na ngai na pesa kambote na baye basungaka mingi panza sango ya Congo financièrement un peu moralement Mama Irene Bengazi balobi mama oyo akusoutenir panza sango ya Congo na RM Business Roger Mabwidi balobi grand frère propre musala elengi balobi otobengi RM Business kasi na mopanzi pena komona aphrodisiaque neti na film balobi mama Tiffany na Edi Bonina Longonia musala eko kendebe kitoko tokomona Adrien Mukiadi balobi Adrien Mukiadi le full boss venanga na kozela kaka promesse opesa kingai balobi promesse opesa kingai nde na kozela kaka alors nazolo bela mingi musala na biso oyo tobengaka media na solo nanga lelo ezali biso baye toko kamba media oyo to mibengami ba réalisateur ba caméraman ba monteur ba chroniqueur ba chroniqueuse mais là na obeta c'était mingi côté basi ba ser na biso ya basi ba chroniqueuse souci na ngeza mingi pa ina bino nde na méchant makasi pa ina bino nde parce que musala oyo to salaka ali bazo batiza ya batamayeli yo nde kozotala ngai soki yo oyaki kindumba na media je suis désolé ndeko fo oye bande ni kosala kindumba na yo soki oyaki pe osala musala oye bapende nini okosalila musala na yo bozo fingisa biso ndinginde bandeko na ngai basi bo changer un peu s'il vous plaît bo changer un peu parce que musala oyo eza musala ya bazo bate bino bo kanisa musala ya bazo ba meza ya bazo bate musala oyo dans l'avenir eko fungula banzela ebele boza koyeba te boko bosa neloko moko bino boyeli kande kindumba liboso lelo yo musala na biso na respecté par rapport à bino ba chroniqueuse bokoma kindumba penze koma mona na vis-à-vis chroniqueuse comme surtout nos musiciens oyebi kaka so musicien sa no émission simanango a futine hotel boki bolali na bino alors mais faut boye bango to yebi ba dossier belé mama bande ko nanga basi to yebi ba dossier belé o nyoso ba kindara après émission ba lali to yebi ba dossier bo changer un peu makamba surtout que la ba musicien ko surtout que la musicien ko surtout invité na yo aye ko sa no émission après ça OK petite sœur oyebi ke ngala so dossier émission photo que suka côté wana côté ngo wapi hôtel alors hôtel wana bo kende kuna lem super pe sauver le côté lem suka pour 20 €, babimi na yo fele ka ndengwana et puis faut boye bango tango babimaka na bino balobaka yango pechi wana kuna to sala émission kutu boye kaleso pete
couper pété na oto bimana ka tout de suite là et puis mutango obimana yo ortinda pe muninga le mususu kende no ka kuna omona azaka ndengwana. Alors ma petite sœur omona mona moka maela yo kota na média pour ça la musala ni ndenga kitoko akuta na invité moko boye ou soit musicien soit invité ni soka ndeto yamba bango abenga petite sœur nga senga émission na yo après émission yo bika photo kende bakote na bakotango wapi hôtel le kitango ko boya na ye e komi nini ke yo boya kutunde nini bino baka na mandumba bino baka bandumba tala kutu na uto bimana na salaki na émission na lalaki na salaki na émission na bimaki na ye na salaki na émission na bimaki. Alors bino batu bino ba ser na biso oyo boko kende ke na ba artiste zuyo akala liyo invité zuyo akala liyo en tout cas bo sala keba to yebi ba kombo na bino to yebi ba kombo na bino meto tanga bino te po boza bande ko na biso basi po esopa bino mais bo mi yebaka tango yo kenda ko bimana artiste tango bimina client na yo tango bimina invité na yo yebaka to yebi yango dossier za mulai. Ceux qui vont continuer à bon tanga ba kombo nga na zoloba na lingi to tambula na nzela ya bien to sali association à Léopard pour être to kende na ndenge ya bien o azo sala musala na ndenga mabe to tie mupanzi. Alors ndeko mwasi boye bande kolata to na posa na bino to za na bino longo mais boye ba kolata habillement na bino ezo fingisa biso habillement surtout habillement yo ozo ya place moko boye zana teni correct yo ola tela bato la sat makolo ola sat nzoto est-ce que ton la posa nzoto na yo ton la posa nzoto na yo te ton la posa ya musala na yo nde. Alors bande ko basi minga olobeza lango te ngana opesa bino toujours conseil boyebi oza o niso asali na edino image na pendant sangwa Congo ayebi ki edino image comment il se comporte comment amemara musala na ye nga pa nga so yelinga o mini jeep o yelinga makolo so mona sonde nini avant la sala na émission fo yoka na maloba na yo fo yoka maloba na ongala ko bimisana munoko na nga esali ono mwankele après na ko accepter yo mais mbala sima ko répéter te poso répéter mbala sima pa nga ko lekati ba ine so basala pa nga boyebi eza éducation o eza poto kumba musala na ndenge ya kitoko. Mwana mwasi un jour okozwa libala na nzela ya média ezaka teke po mibali so bala la yo okomi nini so monike ozana posa ke média nde komi place kindumba na yo mama keno ta na bois de Boulogne même na Marcadeur so te bino na Marcadeur ba utilise ba ozo bien facilement Château Rouge moi 20 € ba ozo yo zino to 20 € na yo télémon to na 20 télémon to na Château Rouge ba pesa ko 20 € ba lika na bango yo oli yo bebisa yo fingisa média parce que média za bazo baté bino comme si média loka bazo ba moko boye ba fille mo ba vaurien ba fille mo ba tangate ba fille mo kaka boyo et comme bino so bokomika e komi cop eza cop nanga eza cop na yo cop neza musala na yo nde eza te ko sa kindumba eza sa kindumba mama bobongisa na teni na bino bobongisa na pe comportement na bino ya ko sutukila ka ba musicien ko sutukila ka monika mutu yo wana kaka oke sotele premier mais non ki succès ngo bolukela onde ngona mais boye ba ki succès na bino nde ki succès bozo luka wana nde ba olala bino na face ba olala bino na petenio so ba lali yo et puis comme produit mo ya olala lalaka et puis na tina na ku de siri nango so bomoni moyente boko mala mito ba musicien boko mala mito bokela mito na ndul la musique po habillement na bino pe bolata kana et simba kana musique ya habillement na bino bolata kana simba na musique et puis na esimba mingi na musique so moni ko kana médiateur en tout cas ndeko mwasi keno ta ko manota nduliste musika sika zo yo ta ala ksota nde ba yembaka comme so mando yemba na yo kuna ndeko futa bien média eza ba zo baté média eza ba tamayele bino boza koya na loyenge na média en tout cas bokeba média bino batu bolata batina ya tina te ya pamba en tout cas bokeba mbala o to tanga bino na bakombo toyebi bino na bakombo toyebi bino toyebi bakombo na bino bosala musala ndenga salité artiste azuyo akela la yo après bazo ya kota ngona ndenga propre chaque fois sokara artiste a sollicité ye et comme nini ke petite sœur surtout si c'est émission ngana yo photo kende na kobele ngo nini na hôtel
Pour la nini bino ba eboleka liboso bo bebisa. Ndeni to bongsa musala ngo. Na osenga na ba combattant ba kotata makambo parce que ba combattant de ba kanga musique et c'est ka bangonde bazana moya koloba pour na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse ba réalisateur poto me ko tambola na ndenge ya bien. Au moins moi na moi sala ti benda sala émission la ti bilambe katana bo kangiye bo pinirie. Bo teta lumbe po mbala sima asongela yango ti. Makambo ngala peso kana boka ba combattant de ba ko sala ngo. Biso ba oyokela biso te. So ko lobi kaka bo te. Yekutu alekio, yekutu boye. Alors biso moi to lo bango zate parce que tout ça na valeur te ko lo bango po ba oyokela biso te. To pesi makambo yo et pas ba combattant. Bo me kana kota makambo yo, to ba na nde to ko tambola. Merci. Na lingi bino mingi bande ko nga media, to me ka ko bongisa ezaleli na biso, to me ka pe ko bongisa ila tele na biso, po to mema musala na ndenge ya solo. Panza sango ya Congo. 1 minute avant la mort, l'homme vit encore. Nous sommes tous vivre pour tous bêta. Alors rendez-vous n'est pas manqué. Le 10 juin, vendredi le 10 juin, nous sommes tous à Jivisi. Na Condorcet, juste na gare à Jivisi, tous à kermesse chez Elsa El Pambani, Souka, Masola Gitoko. Alors tu bien tous les vrais momies et son, ba vrai Joe, ba tonton alligator, ya bino yo ngando na lela bino fort, na lela bino. Alors pour nous allons toujours vendredi le 10 juin tous en abino na Jivisi tous allons wana avec ngando boya koyoka ba aya bilima lole donc egoinda ako mikolo to boka siko ba biloko musu ya sika yaka to ningisa ndenge ya chuchu. Alors papisha alors mingi okolo bezate ndeka bomonde to telini ba tu vrai. Yango to benga bajo ya vrai il y a 91 na bajo ya vrai ya Paris boko makaka po ba série ya danger fo bo yaka kote bajo ya vrai bali sikoyo po na nenga ndule tokolo ba trotter ba groupe mo ebele beta na Paris boya boyo ka ba chanteur moi lo oh santa santa motema pe moko yo heva nga atamu nayo tobombaka panel elle va charmer wa balobi bana 91 toujours besoin d'attendre quoi le 10 juin tozana Jivisi Condorcet babi toloba trotter boya kaka bokomona babi biso ba chanteur esuka toujours na loembo anga na botema bigame de walo senene edino image Panza tango ya Congo di edino image panza tango ya Congo edino image panza tango ya Congo Dino image panza sangwa Congo. Alors le 10 juin rendez-vous n'est pas manqué. Biso tout na Jivisi, tozali wana juste na gare ya Jivisi, na Condorcet tozali na salle na biso. Rendez-vous n'est pas manqué, wana salle na biso, wana ndako, wana fief, wana siga makamuto efandi. Donc to bengisi bino tout. Rigende holo. Mokonzi ya son, oboyo ndima c'est ça, ils en wana. Tu affirmer ngo. La Guinéenne. Si, Egoinda. Merci beaucoup. No image. Banza sangwa Congo. No image. Banza sangwa Congo. No image. Banza sangwa Congo. Dino image Banza sangwa Congo Jipen Tsafo Jipen Tsafo Nikala Makanda O mama Irena Bengazier toujours en forme Toko tiko te toko kende Ouais c'est bon Tour du monde Edino image Yanga motema na pesa Anise Ndombasio Les Parisiens Yanga motema na pesa Tour du monde Edino image Yanga motema na pesa Nananya Anise
edino image tokomona site oyo panza sango ya Congo ayo panza sango ya Congo edino image panza site oyo panza sango ya Congo émission kitoko yekotalama panza sango ya Congo émission munene na kati ya Congo oyo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panza sango ya Congo edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond